Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Salut, salut chers fidèles abonnés ainsi que les internautes qui nous suivent dans ce moment sur Congo Cool TV, votre chaîne. Balobi Congo Cool TV, chaîne Moko Yamakasi, chaîne Moko Yamunene. En tout cas, Oyo et Salaka, vraiment, Bino ba bien, Oyo Memelaka Bino ba news Yakitoko. Kaka na émission, ya Lisa la paradis, Balobi miroir de star. Awa Tozana Kati ya Mabele, ya Papa Lutumba, Nakanisi Bomoni, Tozana Kati ya Mabele, ya Papa Lutumba na lingua. Voilà, précisément, Isange, merci beaucoup, Papa Langai na Isange. Donc, toujours continuer Kotamboussa micro baladeur. Le lot toza na kati ya famille na ye vraiment. Toza na kati ya famille na ye koyoka nini oyo ezo sala ke désordre oyo koma. To yoka pe oyo famille na ye ba koloba. Boss nanga papi de tiene fumotsako vraiment musala to sala kaka. Awa tokutana kati ya lopango ya Papa Lutumba oyo moneza famille oyo ya Papa Lutumba vanze tozo continuer kaka na mo ba question ndenge bosenga ki vu ya makambo bomonaki lokola ba terrasse lokola nini kermesse yango tolingi toyeba na kati ya famille ndenge bolobaki est-ce que famille pe ezoko sepela na ndenge star azalaki akei bazo sepela to nini. Bonjour maman. Bonjour maman, bonne santé. Nazabi Maman tokoye ba kombo et puis toye basoki maman ozaki nani pa ya Papa Lutumba. Comment on a qui a dit Thérèse? Qui a dit Thérèse? Maman qui a dit Thérèse. Yo na Papa Lutumba bozandengeni. Azaya na bizali boso na libota ngana 5e. Aya na biso ngana za 5e. Maman tokoki koyeba po eza eloko ezo déranger vraiment ba fay na ye. Il fallait ba ya kolela Papa Lutumba ba bazali banda malgré corps ezali banda mboke koya bango pe bangai basala deux placements pour que ba kita awa na Kishasa ba ya kolela ye ndenge azalaki na ba fan na ye bangai ba parce que moi nungu ezo zala tantôt le 18 donc programme penza tozo ebate yango basenga kina ya na yoka juste programme penza o ya corps et ko bime koya awa eza journée pour que bango pe ba ya balela papa na biso elongo. Programme bimbi corps il y a le 25 et il y a le 25 balexi batia mona cinquantenaire nde bango moko l'état ko pesa jour ko bima yanga biso pe tozozel po ya zane muto l'état donc so ezala ke bemba l'état te na kasi biso moko tolinga bunda tokundi mais sikolo ko ze bemba l'état na musani asali nde balingi ba pesa valeur na ye yango na corps ezo mela kuna lelo balobi na biso ya le 25 biso pe tozela ka to vandi tozolela kaka ti nzamba ko kiza mukolo nzoto ya na biso ya ni yango tozolela na gouvernement ba bunda ba longola nzoto ya kuna ya awa po ba tous les makambo eza pona nzoto na ye. Merci maman. Est-ce que likambo oyoyo ezo ningisa kati ya ba journaliste na ba musicien pour na kaka matanga ya papa na ebité soki comme na matoyi na bi? Bango mo ba yemba ebemenanga komi fete ya mutu nyonso. Ebemenanga komi fete ya mutu nyonso. O nyonso bazo tonda kuna. Bazana ba intérêt na bango bazo ko tondela kuna. Po biso bana simara kufia. Tomoni ata musicien moko te, tomoni mutu moko te yake. Biso na ayi komona famille tomoni te. Donc bazo leka kuna na pa bazo kende kuna pona ba intérêt na bango soki pe basala nini bakotse so bangulu na so balingo sala pona nzoto. Yango na bazo ko sala kuna. Ils ont intérêt na bango. Comme il fallait que ba pesa verkis kaka parce que ya kundaka ba mission depuis Luambo Makiadi ba makambo belé mais le comme na maboke ya journaliste ya Paulin ndexo crier mwani na ebité bino famille boko loba nini ye biso ezala ye verkis aya kam koloka ko oto zwaki sango ke simara kufi ndem ko tomona verkis ya est-ce qu'il y a pas wana asa mona nya asa ya ba ko tala ta famille amona biso basi ba ye ezala bango ba journaliste wana bati tomoni bango biso tomoni mutute tomoni kaka vice gouverneur ya deux fois
na ministre ya critique ayamba la moko esili tomoni mutute tomona ba misizete ka tozomona oya bana oke balongwa bango nde tozolala na bango tozozala na bango na manda neka wuti voyage bakosa ki ba memaki na mopepe mais ayi komona famille avandi alobi ngala na yame balobi soko ye bako yambote mais mwana ye komikitisa côté na biso abi ngai na za mwana bino ebembe eza ebembe ya famille comment ngana zala musi epa mususu ayaki sikota azako ya avandi pale la papa na ye yangwana pariye na motomoni mutute Bazolo bake famille siliki manda ninga voyage na ba musicien il paraît qu'il fallait ya na mbongo soki batika oboma biso to posa mbo eza mbongo mutabo ya mbongo azati mais que biso to silika manda mbongo ni manda ke kuna voyage ngisi bien te bosi ko mbongo ni ngazo kuna yana ngwezani mbongo nini ko le cavalera yana biso ezate batika biloba loba o bazoloba wana to boya. Merci nakansi bozo ka mama ndenga zoloba azoloba na pasi na kanda vie ya makambo oyo tozala na mabo solo tozala na respect ya bawei mama na ngai papa Lutumba azalaki ndenge ni na biso nyonso takati ya famille tango azalaki na bomoi papa Lutumba ye azali dongi na lobani aza baoba ya libota oyo papa Lutumba aza nyonso ya libota oyo papa Lutumba azalaki komema ba kilo ya libota oyo na ebite alemba bisote alemba famille na ete nikamunyozo ko ya la famille akolemba te ya lobinga na za chef de famille batianga na mutute nzambe na ponakinga alors na olema mikumba na ngate timu kola suka ba mama biso ba botamaki wit akundi bango tina suka bango nyoza silisi bango lera kundi ya suka na ndege ya beli ndenga kufi alemba mutute neto zabo yenda za nongi na yebite so ozangi mwa $100 yemu takopesa yo ozangi mwa $50 yemu takopesa yo lera tambola ke sala musala na ye soka zwili futi na ye akobenga biso baleki nanga oza mbongo nanga e pa na zubino bozala kiti mena ko lia ngamo tipo na ye binana bande ko nanga bino pe bozo mwa difro bino pe bokoso matamo saka loto bokoso matamo eloko aza ko lia ye moko te akolia na bande ko na ye lero sana pasi ya zambala l'aise aolala te ifasa le sote suka donc azaki ya moko na ebite donc azaki ya na kata baleki na ye azaki mwana liboso mwana liboso ye mwana liboso to botama 8 bana mibali 4 bana basi 4 donc ne toza bo bana mibali mibale basi bakufi ye mwana liboso na mwana mibale batiki biso donc totikali 6 bana mibali mibale biso basi 4 biso tozalia to vandi. Merci beaucoup maman, merci vraiment. Conseil ko pesa na ba musicien oyo bazoko tambwisa kombo ya matanga oyo na ba oyo ba komisi ngolo kule sika ya kulela na bango conseil ko pesa bango mama conseil na opesa bango lelo bazo sala fete na nzota simaru pa kufi lobi pe kozala ezala tour na bino tozaba lekinzela ndenge mo yemba to aba lekinzela mutu na rena ye soki are wana koki akokita ye are ne koki akititi lobi pe yo are kokokita mais lero zo sakana nzota ndeko na yo o bo sakane ki na ye oyo bo solola ki na ye o bo sala ki musala moko lelo zo sala fete po chola lobi pe kozala yo yango na conseil na pesi bango batika po biso pasi eza makasi batika biloko wana eloko na sengi conseil na pesi bango batika aza papa na bango aza yana bango aza donc aza mukolo na bango ninga tambola ki nzambe ye nzambe apesi grâce ya kokisa 81 mais bazo kufa kutule mzo ajwane kokite okumisa nzambe wana te obana ko tcholango okumisa commerce eza mabe batika. Merci maman nangana rozoto mdena kasito sisi merci vraiment boyoki oyo mama alobi oyo alobi aza mutu ya balabala te azali ndeko ya papa Lutumba ya kosudete petite sœur propre biso bapandi sango oyo topanzaka partout dans les mondes toyeba nino tozoloba mbile telara partout hein. Merci mingi nakanti tokuta bino mikolo koya lelo yo mwasi na ye azate bana pe bele bazawa te ka toza na mwana moko me mwana moko ango tozalaka na ya lokwa yaya kufi tozali awo
tomoni na biso ba musicien te yaya tomoni te wana eza bolingo te balobi bayebaka moninga malamu na ntango apasi baye kokabola mawana biso te tozoyoka baleki kuna na monima me monima eza ndako ya Papa Lutumba te ndako ne yango oyo Papa Lutumba azaka na esika mosusu te ndako ne yango oyo ndako ne yango biso pe famille na ye propre biso tovandi toza na posa ya mbongo na bango te mais toza na posa ya assistance na bango baye tokaboli mawa bavandi muke bakei mais tozomona bango te. Mais bana ba o nyonso bazokende ko discuter wana botikela makambo wana Paulin te bopesa musicien ata moko ta ya bayaka te. Bongo président vers qui c'est? Ayaka mokolo liboso kaka tango sangwane yena tongo wana tozolela nde ayaka nga kutoloka na zanga na ndako na mona ka ete aumelaka te banda kende ti lelo toyoka kaka za kuna epa ya ministre baza kuna bazoswana kuna bazowela na kuna me awa na famille ya Papa Lutumba propre tomonaka bango te. Merci maman, merci. Tant tozo wele la maramususu ata miswa pamba eleki na mosolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci na kanti na ebisa bino que na tozo tambusa micro baladeur toza toujours awa na kati ya mabele ya Papa Lutumba Simaro na lingwala. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonne santé. Hein? Bonne santé. Bon, sinon ça va. Mais ils ont les que la n'denga kweli biso, ils ont les que la ngai na za calmete. Parce que enfance na ngai nyonso eleki na maboko na ye. Bon, talakaka maman ils ont les que la ngai. Papa kombo okoyebisa biso non d'abord kombo na yo zanani? Kombo na ngai Papa Amisi. Oyo oyoki boyoka mingi na banzembo ayemba ngai na Kitikwala ayemba ngai na Maya ayemba ngai na banzembo ebele kombo ya Misi ngai oyo. Yona Papa Lutumba na yebi ke toza kata mabele mais bafani ya Papa Lutumba oyo balingaki Papa Lutumba makasi tango azaki na bomoy bazo continuer pe kolinga ye kaka balingi bayeba toza na mabele ne toyeba quand même Papa nani ngai Papa Misi. Merci Papa Misi oza nani oza mwana mabele kaka to oza nani pa ya Papa Lutumba? Nazali mwana mabele et puis naza na kati ya famille. Pourquoi? Parce que ye abotami na 226 ngai na 232 en face na ye ndenge bo totelemi awa donc epai na ngai mais en face na ngai nyonso eleki na maboko na ye donc ma vie complète. Soko esa so Papa Lutumba azalaki ndenge ntango azalaki na bomo na batu nyonso azalaki encadreur monene soki apesi yo conseil oyoki ete okosubira yango lobi na lobi un encadreur et puis chaque fois soki alobi na biso ndenge tokolaki liboso na ye soki alobi na yo likambo il faut considérer yango tomoni bepreuve ebele donc tala kaka souci eza kolekela ngai mama koperdre kulutu lokola ye un baobab un grand poète pour ezali que eza difficile pour tout jouer lisusu un élément comme lui na vie musicale ya mboka c'est très difficile. Mais papa nayoki otoyebisanga que Papa Lutumba azalaki soko alobi na loko oyoki te omona problème mpe kokomela yo nayebi te. Comme par exemple apesi yo conseil ndenge topesaka bana to ba frère conseil likambo ozosala komika te tala suite nango ekozala boye soko tie badoute nango ye lokola azalaki na memo ya makasi. En tout cas, lobi ko lobi soki na yokelaki trop tard.
Ce qui n'a yokelaki qui Papa Lutumba, wana trop tard. To vivre belé, pembe naïe. Papa Lutumba, à part musique na famille, Papa Lutumba zaki nani? À part musique na bando sala parce que musique biso toyebi ke Papa Lutumba zaki musicien donc et puis bande ko ndo ko mama bien quoi mais na kati ya famille Papa Lutumba zaki nani? Azalaki chef de famille, encadreur de la famille Mobimba. Il était aussi l'aîné de la famille. C'est lui que la famille comptait sur lui. Bouquet ozokomono yo ezali na kati ya vie Mobimba ya Papa Lutumba. C'est depuis l'enfance. Depuis l'enfance oyo basaleli yawa histoire complète na ye. Oyo maman botaye. Oyo maman a botaye. Maman ya botaye. Maman Marie Kitala. Papa a botaye Mbaki Pierre. Bango ba kolisi biso. Dès to komi de loboye. Tout ça na ba mémoire belé. Autogarda mbeni ya kulutu na biso ndenge ya tiki biso eza kolekela biso maman vouloir ou pas. Ok papa nakoyeba mutu akomi buku oyo nakoyeba buku oyo ekomami na monsieur Léopold Calais Tondo journaliste boyebi ye mutu asali buku oyo namoni eza vraiment passé okoki koloba nene na ba musicien oyo batikali oyo bon avant to koba na kota na place wana nazoka likambo ya manda chante na ebite musicien manda chante soko oyebi o Papa Lutumba tikelaki groupe bon omoni musique ezaki don et pas inaye. C'était un don musical azalaki nango na katinaye. Pourquoi? Parce que azalaki ko viser soka sali nzembo. Chanteur ni akoko yemba ngo pour tenir très bon. Azalaki ko sala choix, mais choix nyonso azalaki ko sala na ba grand chanteur o ba yembelaka ye en tout cas réussite totale. Carlito, qui est très jeune, a yembela ye nzembo o sala succès makasi. Atali Pepe Calais na carrière na ye abisoka yembelinga nzembo yo e ko sala succès makasi. Donc a pointaki biloko ebele oyo et réussir et faire réussir ye pendant la vie musicale na ye. Ayebaki musicien moko na moko. Alors, ndenge batikali lelo yo conseil moko na koko pesa na ba musicien balanda exemple ya Papa Lutumba ndenge asalaki vie musicale na ye bako réussir mingi surtout les jeunes musiciens parce que ce que totali bien série na bango bazali sociétaire. Presque tout le monde sont partis. Bon, à part kaka nani oyo tato mususu batikali to mibale to misatu kupamba eseli oyo nyonso totikali na bango na mboka ce sont des jeunes musiciens. C'est un peu difficile. Balanda conseil européen ça na musicien balanda ndenge papa bande mais ndenge azali kotambola et puis bazala pe ba encadreur soka linga sala même nzembo asala choix na ye oyo akoki kosala a compter nango que kosala succès ko réussir à 100% ndenge tata na bango kulutu na bango azali kosala
Ok, merci papa. Papa le tumba tant wazaki na bon moi so landi banzembo ne ande koloba mingi mokolo kokufa kake ko beta. Pe kake yango pe beta ki ya solo. To ebite ndenge ni bande ko iba makambo ane kokoma. Nzembo mingi aloba na biso e salama même mingi yembaki e salama. E salami to vivre yango. Alobi mokolo na kokufa kake ko beta. Chita chima. Olobela ngai liloba na ngai maloba na ngai na kati ya nzembo ndenge na beti. Effectivement nous avons vécu ça bakake betelaki biso awa ya suka oyo mokolo oyo yaya kataki motema chita chima nakanisi boyebaki ye ezalaki Jean oyo ezalaki pembeni na Franco aki na bande na liso Jean chita chima c'est lui. Ok papa langai na ebité soroko baksanene mais est-ce que okoki koyebisa biso mwa mutu répondre biso nanu parce que matanga na série ya kala to banaye koyebaka soki mutu akufi mawa penza bato bazolela mais ya lelo toyebi te matanga ya lelo nazoyeba te soki eza nini parce que kotala papa Lutumba ndenge azalaki na biso nyonso na Congo bakoko na biso bakoko na ye na baleki na ye mutu nyonso azwa part na banzembo na ye et puis azalaki bien nakanisi kozanga ye fallait tozala vraiment na passe mais esali biso mawa mingi koya kotala esika oyo oui musicien balelaka ye na musique mais matanga ya papa Lutumba comme lokola kermesse lokola fête vraiment bon il y a une grande différence ce que beaucoup et pas une famille ezali kolela ye na kati ya lopango bokomona que il y a un grand changement par rapport et pas ba brasseur basali installation na bango pour boyo bazali na libanda na balabala bango bazali na kati ya ambiance dans le sens que ye azalaki na Mutabisengo vina ye lekaki na ambiance bango baza ko considérer ngo na modèle wana mais na famille propre ndenge biso tozali pembeni na ye jamais ko mona biso to sala ba biloko yo zo ko moni yao na balabala ils ont dérangé binoté bato bazolangwa parce que jour en toya que tout le monde bato bazolangwa bato bazoko bon ezali ko déranger biso te pourquoi parce que baza ko kota na kati mapango na lopango te pa ya famille ezali soki famille eza na mwa réunion na ye elingi eza kosala banini dérangement ya bagene oyo eza kosalama jamais parce que la police la plupart toza kolala na bango en civil alors pour nous éviter déboire ebele soit déjà bapomba banini tout ça non mais il y a suka poto clôturer papa Lutumba na kati ya famille parce que makambo bande ko bimisa soka lobi bonengo lobaki so kapé so conseil kité et komelio alobaki que soki akufi kake ko beta pe kake betaki natuna ko lobaki obeki obiazale ki chef na kati ya famille azala ki chef coutumier obiazale ki prophète bon ba kolo famille donc ba koko ba désigner qui ko désigner pour batala ki sagesse na ye batalaki sagesse na ye raisonnement na ye babe ah voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ata lelo tozalité mais ye a diriger famille na ndenge koki c'est ça qu'ils ont fait et c'était réussi aussi tu comprends bien chef coutumier voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup de ma réponse et ça la kinga plaisir. Vraiment merci vraiment papa. Na ba réponse au répondre. Na rati OK na yo. Na ebite so za na bamboto ko pesa bato bon eloko naza ko souhaiter na bana lingwala bana kisasa anini tozala na kati na kimia ti na rive ya corps ya papa na biso Lutumba nyonso eleka très bien désordre te eloko moko te po tolakisa pene ke tozali na souci na ye tozala exemplaire. Ok, merci. Date papa
date na bosana ko tuna yo date ba pesi biso toyebi date c'est une précisité parce que bon tantôt le 18 va promettre que biso le 18 à défaut voyons voir entre le 18 jusqu'au 20 ou 24 Soukawana. Na yo kiné toyebi le 25. Bon, c'est bien bel état. Merci beaucoup, merci vraiment papa. Merci beaucoup, merci Naba Lantinanga nyonso oyo ya Congo Cool TV obolingaka émission na bino moko ya Miroir de Star. Nakanisi bino moko boyoki oyo famille elobi pona makambo oyo ba musicien na ba journaliste biso ba journaliste na ba musicien oyo tozo sala na kanti boyoki famille ndenge elobi hein. Donc ya ko bakiseza te ngana na kokolo na place ya famille te mais na sengi kaka merci na bino nyonso bozaki branché ya Kolanda Lisa la paradis na émission na bino ya Miroir Star kaka na Congo Cool TV na sengi ma merci vraiment na sengi bino vraiment ba merci ebele ba kulmen na ba kuloromen en tout cas Lisa bosana bino te na lela bino ya fort na lela bino ya danger na kaka bino ya fort balobi mon boss papi de Tiene Fumuntsako aïe 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 là c'est votre humble servante Lisa la paradis autre m'a dit songi ya monde na kanisi mi matondo to mona bino mikoleko ya na kanti toza awati na lifobo Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité de pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. de Congo Cool TV.